dans la nuit des mensonges et des silences imposés. Ta voix s'élève courageuse pour dénoncer l'océan de la presse congolaise. Ton flot balaie la peur, ta vérité apaise. Océan, océan, ta plume est un flambeau. Dans l'ombre de la dictature, tu tiens haut le drapeau. Ton combat est juste, ton combat est noble. Pour la libération du Congo, ta voix résonne et s'envole. Chaque mot est une arme, chaque phrase une lumière. Tu portes l'espérance dans un pays meurtri de guerre. Océan du Congo, ton eau est résistance, ton canal est la liberté, ton souffle est l'espérance. Océan, océan, ta plume est un flambeau. Tomba, Lipasa, Azakaka, Wanatoko libérer Congo. Dans l'ombre de la dictature, tu tiens haut le drapeau. Ton combat est juste, ton combat est noble. Pour la libération du Congo, ta voix résonne et s'envole. Kudos à toi, sentinelle de vérité. Ta voix ne tremble pas, même face à l'adversité. Océan de la presse, miroir de nos douleurs. Tu chantes la justice, tu sèches nos pleurs. Dernier océan, ton nom restera gravé dans l'histoire d'un peuple qui refuse de plier. Ton combat est juste, ton combat est noble. Océan du Congo, ton combat sera notable. Bino bato bozwi libaku ya kolanda biso na mokolo mwa lelo na ezwi ezali bongo branche moko totia na chaîne ya libération océan du Congo epai oyo tozalaka bongo bakongomani epai oyo topanzaka tosasaka tobelaka moto papa le moloto ekita ezikisa misala nyonso ya baloki ya ye ekolo Congo epai oyo toanalizaka ensemble tomobilizaka toconscientisaka tosalaka bongo éveil patriotique mpe epai oyo tolongolaka peuple congolais na bolema totiaka penza peuple congolais alongola bolema papa Denis bandeko balandi na mokolo mwa lelo tokoloba penza manso mazali bongo komoleka na kati ya république démocratique du Congo pamba te bino banso boyebi ete Congo la biso ezali bongo malamu te ezali bongo agressé na bandi ete na ute bongo kotiela bino mwa bavideo mpona kosangisela bino selo décision ya bandeko mosusu balobi ete bakosala dialogue sans mwana mboka Félix Antoine Tshilombo basusu balobi lokola monseigneur na biso Muteba alobi mpona kobatela bokonzi bwa yo to régime na yo ndo sacrifier minere ya mboka mobimba donc makambo mpenza ezali ebele oyo bozali koyoka ete monseigneur Muteba azali lelo na problème pamba te maloba na ye wana eningisaki mpe ebebisaki kasi tokozongisa maloba ye mpe tokotika bila te na suka po ete totiaki yango bandeko yango tozali kosenga na bino bosabone massivement na chaîne ya libération bozala mpenza ebele ya kotiaka mongoloto na bino mwana mare de Bruno na Autriche vraiment JKM le number one océan de la presse congolaise moninga Gauthier Boulaye epai bozali na France na mboka mama Célestine pe papa Michael ba mama missionnaire na plus ronde na mboka nita babel fokuyo moto pe bakoka Lumumba partout oyo bozali vraiment bozangaka te kotia mongoloto la bino mpona kosenga na bato basabone bolaike bemission bokommente parce que ntango tozosensibilize bavideo totieli bino ezali mpo moto na moto azwa ntango tokoya koanalyse yango ta déjà quelque chose komona déjà que pourquoi il faut na bunda pourquoi il faut mona mboka Félix Antoine Tshilombo azala
démissionnaire. Pourquoi il faut te condamner bato oyo baboya ki bokonzamo na mboka Martin Fayulu Madidi bakende koluka Félix oyo lelo bazo subir choix na bango est-ce que ezalaki malamu ezalaki bien yango lelo bakomi kolela. Alors nous avons de sérieux problèmes na mboka na biso. Bonne année na bino banso équipé pour la tena États-Unis d'Amérique mana na ngana kunya de ngai na États-Unis d'Amérique yanga bokonzi na Angleterre. Mboka ezali kotambola malamu te. Nous avons un sérieux problème. Tous solo là nous ensemble. Naba entreprise mususu bapesi soso moko kolete pa ba militaire to yoki carton moko soso 4 personnes ça qui a loso 2 personnes. Naba tu mususu bapesi loso moko 4 personnes soso soki 6 personnes. Côté mususu bapesi sac ya loso bapesi sac ya carton ya soso plutôt. Mais bango no sola bazali ka ba fonctionnaire. Pourquoi différence ya lolenge wana? Pourquoi tous un gouvernement à 2 poids et 2 mesures? Pourquoi côté mususu bopesi carton soso 4 personnes? Ça qui a l'osso batubi bali. Côté mususu carton ya soso 6 personnes. Ça qui a l'osso 4 personnes. Côté mususu carton moko ya soso ça qui a l'osso akei na ngona ndaku na ye. C'est quoi la différence wala tongito yeba ezali pourquoi? Différence wala bosali yango pona nini? C'est quoi ba oyo bazui carton moko soso 4 personnes ça qui a l'osso 2 personnes. Pona nini basali nini oyo azwi saki aloso ye moko la carton soso ye moko asali nini ba oyo bazwi carton soso 6 personnes saki aloso 4 personnes ba weli nini bakonzi ye biloko nyonso la bolingi bokei nango mpo bosala nango nini bokei nango mpo bosala nango nini bino bolia bongo bato mosusu kote mosusu mpe toyoki balobi biloko bozwaki boya kozongisa ye mpo eza ya malamu te. Finalement mboka ezali ya lolenge nini mboka ezali kotambola lolenge nini soki bato balobi baintimide baye kokanga baye konyokola bato sikoyo makambo yango ezali koleka ndenge nini na kati ya République démocratique du Congo. Nous avons un sérieux problème. Lokola mboka ezali ya koningana makambo nyonso ezali malamu te bazali kosokipe la peuple te tozali komema bino bokele kotala. Il faut peut-être dans mes comptes si je ne me trompe pas. Mais ça dit que la bachango kuna. Botala lolenge nzela ebukani. Botala lolenge peuple azali kolela basinga courant et télémi. Vidéo Joseph Kabou. Oyo za mokali eza buti mokali awa tokufi na biso awa nzela nyonso aveni oyo eza prince monene oyo esalaka ke bato nyonso ya mokali baleka bakende Kibunda collège dans le seul chemin oyo bato balekelaka yango oyo moni ekabwani nde parti nde bomwana ngambu wana kuna bavoisin muzuri batikali na ngambu biso mpe totikali na ngambu moto akatisa kuna ngambu ate moto aya koto aza te antuka mboka oyo bozoloba nini bolingi biso tosila biso tozonga su balocataire o nini to moto azwi deja toya kovivre biso nyonso toya mpa bino kuna toya biso nyonso na mapango na bino bino boza na place ya bien tala ndenge tokomi vraiment oyo bavoisin bakangami na kati ya ndako moya kobima eza te moya bokati eza te bandeko boyoki mpe peuple lolenge nini bazali kolela sikolie gouvernement et dépêcher bato bakima mbango mpona kosauve population wana bakosala yango te. Il faut ba dorloter bango, il faut ba yembela bango, il faut ba sanzola bango, il faut ba kumisa bango na sima na ngonde baya kobamba. Bota la peuple bisika zali konyokwama. Entre-temps na est ya République démocratique du Congo. Gouvernement mususu ebimi déjà. Bato misusu bazali ko gouverner est ya République démocratique du Congo. Balkanisation et salami. Côté oyo, tozali cause la dialogue. Quel dialogue? Pamba te bona mboka Félix Antoine Tshilombo alingi dialogue te. Alingi dialogue te. Na kozokisela bino.
Ba makambo oyo mwana mboka lakaki biso na banzi na tielaki bino alobaki 2 mandats eza problème pour la santé. Mais lelo oyo makambo tozali ko vivre lisusu makambo mususu. Tozongi une époque coloniale. Yango tolobaki ete manque d'identité oyo tozali na yango lelo. Congo bako respectaka yango te. Parce que ceux qui bofongoli misu bokomona pourquoi Congo eza na identité te. Pourquoi baza na société ya kopesa ba congolais baza na identité na bango po ba identifier que baza ba congolais. Batiki biso sans identité pourquoi? Parce que nous sommes un état dans un état. Pour modèle au Congo est gouvernement. Congo c'est que gouvernement, c'est que gouvernement, to lo bakaka bongo. Bazali ko gouverner yango dans lolenge ya malamu te. Gouvernement na biso oyo ezali komema biso malamu te. À l'époque de Zaïre, tozala ki ba Zaïrois avec identité. Oyo eza ko identifier que nous sommes des Zaïrois. Et ce qu'on commis batali Zaïrois, on te respecte. Mais maintenant, osa Congolais, montre-moi ton identité. Osa nango te po passeport na biso bomona yango. Tolakisa bino biloko bangolais la carte. Ya ba Rwandais plutôt. Alors mboka nini oyo ezoyeba na sens nango te. Soki batu balobi bakomi ba haineux. Soki batu balobi bakomi ba jaloux. Soki batu balobi il faut ba intimider bango. Eloko nini oyo ezali kolekela biso sika na mboka bandeko nanga. Eloko nini oyo ezali kolekela biso sika. Nini oyo tokoki kosala po ete tobika makambo oyo te. Esengeli to se révolutionner. Esengeli to telema biso banso po ete tobunde tumba. Esengeli to telema po toloba non na makambo ezali koleka. Bandeko nanga balakaki misolo na ba festivité oyo. Misolo mizali te, bafuti bato te. Et puis ezali la bato musu tikilo ba osala lelo bazala ba mekano te. Allez-y comprendre. Osa travailleur, moza sans mécano. Mboka nini oyo ezokamba na désordre ya lolenge oyo. Et bongo soki tolobi te to solo ndekola biso oya eside. En tout cas, azoloba bien, s'il vous plaît. Azoloba bien. Yango la lobi to chaye nanu et bon otozo. Des zones qu'ils occupent. Mais il y a déjà une résolution qui existe. La résolution 2773. Très bien. Il y en a qui a été prise au mois de février par les Nations Unies. Or, si Félix était sage avec son gouvernement, parce que le Rwanda était déjà bloqué à travers résolution. Parce que résolution, les alliés fouillent à pression diplomatique sur le plan régional et international, où tous les pays, toutes les instances régionales, nationales, internationales ont cité nommément le Rwanda comme étant agressé. Très bien. Mais pour produire résolution, il n'était plus question pour Félix de mener une autre démarche parallèle à Doha, à Washington, pour négocier avec les patins et les Rwandais. Il y a un accord à Washington et sauver les Rwandais. Parce que quand il y a accord Rwanda, la résolution 2773, bah obligé bah appliquer un monté. Donc ils nous ont dit peine de on a sur place autour. Oh, tant où besoin de résolution où on a dit clairement que non essayer na M23 Rwanda a cessé d'abord tout soutien na M23. Deuxièmement Rwanda a retiré ba troupe na ba zone nyonso surtout azako occuper et puis à mettre fin na administration parallèle au ba tirer la zone Rwanda. Là les résolutions étaient très claires. Maintenant au mois d'avril tout le monde a Thérèse Wagner à Washington avec le ministre des Affaires étrangères à Rwanda en train de signer une déclaration soit disant de paix. Oh, c'était une stratégie de Rwanda pour l'Ouranini, du Pébiso. Voilà pourquoi je suis en train maintenant de vous dire que non. Tu vois maintenant qu'il y a la clairvoyance du président Martin Fayulu. Quand il avait dit que la guerre que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est un complot international qui a pour but de chercher comment balkaniser notre pays. Le président avait raison. Parce que Tala lelo armement oyo M23 zana ya Rwandeko. Nalandagi sénateur Moura américain qui a dit ceci que non. Le M23 pour lancer l'offensive sur Uvira, ils ont utilisé les drones kamikazes.
Ils ont utilisé des missiles sol-air. Ces armements-là, battent la rebelle. Et ça la coopération militaire entre État par État. Armée loyaliste. Armée loyaliste, Moutou, à son bakayango et pas à un autre État. Très bien. On ne peut pas vendre des drones kamikazes, des missiles sol-air, même dans un groupe terroriste. Jamais. Mais comme il y a un veton de parce que la carte Rwanda, Bazana, ils ont ça la armement wanate. C'est que Rwanda, ils ont essayé à son bakiyango, à jouer à moi, c'est à fournir un M23. Donc aujourd'hui, le Rwanda, les vérités expansionnistes de la Bangona et Ouganda, Oyokaki Museveni dans le big ils tournent et Zalaka dans l'ancienne région de Bangoya Ouganda. C'est pour vous dire quoi? Ce sont des patins utilisés par des multinationales, par des occidentaux. Il faut pas balkaniser 4 pays en Afrique. Ils ont déjà réussi le coup avec le Soudan. Ça reste le Congo, l'Algérie et puis le Nigeria. Voilà pourquoi nous disons ceci. Nous ne voyons pas le Rwanda. Nous ne voyons pas les M23. Nous devons maintenant voir la crise, comment c'est-à-dire ces projets-là de la balkanisation, parce que derrière le Rwanda, il y a des multinationales. Qui a donné l'instruction au M23 de se retirer? Merci. Bolandi et Nabokebi. Affaire dialogue. Bango pe basali kobunda. Kaka pola nini? Tokende na kobimiselo ko ya motuya. Yango bomoni miteme ezali kosuka batu papa ala lobi na lolenge oyo mwana mboka Félix Antoine Tshilombo azali komemela biso akopousse biso to simba bazar. Basimba ba arme pourquoi? Parce que azali komema mboka la lolenge oyo longo balete. Yango tolobaki ke bokonza mwana mboka Félix Antoine Tshilombo eza bokonzo oyo kosumukisa bato. Pourquoi mutu nyonso aza koyoka kaka tokende dialogue andimi akokoma boye aboyi tosala boye andimi akokoma boye aboyi. Position fixe oyo azali kopesa bato ayebi te ye moko nde amilukeli makambo tozala ngo lelo ezali ye moko nde aza cause parce que aujourd'hui tokoki kovivre boye te. Alors ye alingi abatela bokonzi na ye nde ateki minere. Est-ce que abemu te bakosi monseigneur akosi kasi tozomona ngo lei nini na makambo ezosalama na nini na est la république soki guerre oyo ezalaki guerre ya solo. Pourquoi ti lelo barubero bazodondwa awa? Hein? Pourquoi ti lelo tozomona barwandais bazosala? Na tielaki bino basoda na époque ya Kabila na basi na 2013 ndenge ni balakisaki bino ke basalaki mosala mpe balakisi bino traîtrisme ya bino moko bakendaki pilo koloba kaka bino bajournaliste bato basakrifie Mobutu. Natielaki bino yango pourquoi? Parce que botala bozwa quelque chose. Natikeli bino analyse wana botala yango bozwa quelque chose po toyeba ndenge nini toko avancer. Parce que il faut tobunda po tobima na kati ya boumbu oyo. Il faut tobunda po tokweyisa régime oyo. Régime en place eza régime malamu te. Eza régime oyo teki biso, eza régime oyo ezo sacrifier biso, ezali régime oyo ekotikalaka kobikisa biso ata mokolo moko te. Alors bandeko balandila yebisaki bino likambo ya mais. Tolanda lano maître Eric nini yepe alobaki. Machibangu, ceci vaut avertissement et mise en garde. Liko pawana okoti na ba ennemi ya mboka bapesi yo mosolo pour déstabiliser ba institution oza moke trop pona yango. Ça le voilà graine de moutarde au Bible lobela na Matthieu 6. Nazo informé au kaka que toza au courant à nyonso salami. Et puis peuple congolais ba yebi qu'est-ce que tu vaux? À quoi ça rime les propos qui sortent de ta bouche? Donc à travers de cette vidéo, Naota Lisayoka Zana Alima Zana Keba. Parce que tu n'arriveras pas à convaincre un seul Congolais que Fachi ou bien un collaborateur Nabaoter Yabagi Luando, na José Panda, Baza ba méritante. Autant que combo ya professeur Tété Kaboui, de reste mémoire, paix à son âme. Bongama n'a pas preuve. Bongama Penza n'a pas preuve. Parce qu'au peut si la révélation dans la famille. Bongama, pour un renseignement, pour un témoignage au cours d'un procès, Oyo Yo relaxa, ici Kanini, Mine et Zali, Namisolo Oyo, Kondo, Tete Kabwatsaki.
bana mboka focus esta mboka totia mayele mpona patrie focus kane na biso lobi tokanyaki déjà coupe du monde avec Fati 50 ans plus tard ça ne peut que venir d'un pouvoir venant de Dieu. Bonne année à tous. Bandeko boyoki pe ye Eric Lolengelini azali bongo kokebisa mais sikoyo na kati ya makambo yango nani nde azali na raison parce que lelo la République démocratique du Congo tokoma komona soki oza na problème na yo oza na mbongo na yo oki kolesa bato kanyaka babimi baye kolobela yo mpona nini mutu moko azomérite lisusu classe na ye oyo atangelaki te mutu moko te azomérite mosala na ye oyo ayekolaki awa ezali il faut ozala kaka ndeko ya eza gouvernement de mon frère de ma sœur de mon beau-frère de ma tante de mon oncle de mon ami. Alors bato baza censé ya kozwa bisika po ete babongisa mboka bango bakoma koutilize bango bakobenga bino mibale misato bapesi bino kanyaka bolobela biso mibale misato bafuti bino kanyaka mpo na dossier oyo bocontredire baoyo bazoya koloba boye bafuti bino mboka ezali kotambola bongo bato ya mayele bakomi lelo bazoba likolo nini ya manke ya misala nde ekomisi bango lolenge oyo bandeko na ngai bautaki mpe kokanga bato oyo bazalaki koakompagne M23 bato yango balobi bakotinda bango a na Kinshasa baya na procès me bandeko na nga okomona mutu oyo na epoke ya prédécesseur Kabila akangaki ye mpo azalaki mutu mabe na epoke ya Félix mutu wana abimi prison azwi grade ebele okomona biloko oyo Kabila amonaki yango mabe na epoke amona mboka Félix Antoine Tshilombo amoni yango malamu na nsima nango kolela yeye. Qu'est-ce qui ne va pas na mboka oyo bandeko na nga tofungola miso rien ne va. Notre pays est déjà vendu mboka na biso déjà bateka yango wuto musée Laurent Désiré Kabila yaka changeaka yango Congo ezalaka complot contre les Zaïre ezalaka mpona nini baboya Zaïre parce que Zaïre ezalaki pays indépendant Zaïre ezalaki na banorme nango ya respect ya citoyenneté il fallait qu'il bafoué yango bazongisa biso na Congo sans identité tozala bato bakoyeba koidentifie biso te tozala bato bakonyokolo biso parce que les Zaïrois avant tout et pas les Congolais d'aujourd'hui bazaka la carte électeur na passeport oyo ezali contrôlé par les Rwandais passeport oyo pe ambassade fonctionnaka lisusu te parce que ezali na nini tolobaka na bino awa bato bakomi kosokipe sokola bakabetali passeport ezali mama Denise na Tony mwana ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo mwana ya liboso nayebi te soki Tony azaka ya liboso to fani sikoyo passeport yango mpe luka ozwa yango te luka ozwa yango obima ekomi problème pamba te entreprise na bango il faut fonctionner ambassade il faut fonctionner sikoyo toza koyeba te désordre ya lolenge boye soko olingo éclairer opinion yeba ke ozali na problème te gouvernement bo intimider biso te nous avons le droit ya koéclairer opinion nous avons le droit ya kodénoncer makambo ya mabe parce que bino boyebi souffrance au peuple aza nango lelo bino boyaki mpo na délivrance parce que bomonaki ete prédécesseur asali makambo malamu te mais comment bino moko boye kosala yango plus pire personne ne peut soutenir Kabila parce que si on souffre aujourd'hui c'est grâce à lui po yende akabaki bokonzi la biso et puis bino bato mosusu oyo bobetaki maboko les gens de l'union sacrée lelo soki ezotourne mal epa la bino tokoki kobetela bino maboko te parce que bochoisisaki mabe na bino boyebaki ke Fayulu nde aza mokonzi bino boboyaki Fayulu adirige bolingaki ete Félix adirige mpo tokóma na esika oyo alors bolia nkolela bino bombola liwa oyo bino bolingaki alors tozali kaka kosensibiliser tozali kobelela population tozali koloba ezali tenté tolala ezali tenté to désorienté avenir na biso moko nous avons le droit ya kotelema mpe tozala unis comme un seul homme mpo tobundela mboka na biso balikanisation oyo eza politisé les traîtres sont là-bas les traîtres sont ici bateki mboka mpona kose protéger alors biso na bino
toluka ndenge nini to se défendre pour la kobo ya makambo oyo. Parce que si c'est vrai, bazali ko agresser biso, il fallait le président de la République à se prononcer. Il fallait le président de la République à se prononcer. Il est le garant de la nation. Il faut atteindre Abou et Likambo. Mais tant qu'on se prononcer, c'est juste preuve du contraire. On trouve ça vraiment la liste Moko qui est. Non, non. Il connaît aussi des choses. Parce que Balananga, il baza konyo kwama. Balananga baza ko souffrir. Maman o ayebi Likambo te ba o ba yebi kisa o kilo lukala banganga. Ba o ba sambela ka ko kota pesa na profondeur. Pour le kelongi nzambe. À côté kate. Ponga imoko na yebi le côté. Balananga bazo beba pourquoi? Oya kisa o kilo sala kisi. Po aboma batu oyo to aluka pe abebisa batu o ba bebisi. Bana na ye. Oya sambela ko kota la profondeur ya mabondeli. Mais comment les garants de la nation, président de la République, oyo Afrique mobimeza kolobela pe monde entier. Bomona ki Traoré telemi pour la ko sekouye koloba na ye, ce n'est plus le temps à cause de la silencier. C'est le temps telema. Il faut toloba. Les gens sont le cas Traoré pour babomaye. Parce que ça va ko éveiller conscience. Il y a un président africain, a boy ba dictateur. Hein? Alingi bo sauver nation na bino. Mais maintenant la Congo nege tengami. Pourquoi moi na mboka soko ka guerre te? Négocier soko ka ko négocier te. To solola azolinga ko solola te. Dialogue aboy yango, négociation aboy yango, makambo nyonso aboy yango. Asolola ba ndeko na kati aboy yango. Finalement siko etikali nini? Pona biso. Po tozala l'aise, pe tozala indépendant. Na ande la base la sukisi. Vidéo oyo kolanda bino moko bokomona. Na yaki ka ko éveiller conscience. Mikolo soki bomona engate. Nazaki atala makasa koloba te pe la sala makasa te parce que ba uta ko kotela mwana nanga. Na 14 heures s'il vous plaît, mamour. Na 14 heures, quelle insécurité? Insécurité zali na mboka. Ba lukaki nini je ne sais pas. Motu la se ya pongi ba kotele ba eko yiba. Heureusement ki basala ki mabete. Alors tala ndenge nini insécurité zali na mboka. Tala ndenge nini miyibi bazali kotambola mboka. Nyoso otokozo msoko na mutu ya mona mboka Félix Antoine Tshilombo na gouvernement na ye. Parce que comment voulez-vous mutu akozwa audace? Ya mutu alali pongi ezaliwa. Na se ya pongi pe na moi makasi 14 heures. Mutu akokota po ya koyiba mutu. Soka asala ki déjà eloko. To abwakela ki biloko mabe. To asala ki ni to koyeba te. Il faut qu'on ait mon à l'hôpital. Qu'on ait mon à l'hôpital. Pour la bac, elle est examiner. Bah, ni de salier. Na si mon hôpital, il faut qu'on ait mon à prière. Pour banganza, mais pas tal, bah, qu'on s'allait là, comment qu'on va éviter. Après 10 ou 2 ans, bon, Monica, moi, on a commis malheureuse. Bon, Monica, moi, on a zoté la malabouté. Pourquoi? Parce que nous sommes poursuivis. Maintenant, bazolinga ko assassiner comme génération. Ça n'a pas de sens. Nous voulons la paix. Ceux qui sont défendre le patrimoine, nabiso ezalite bana nabiso. Bazwa kabasor, ezalite botinda kabatu. Pas maltraiter ba mabota ya bato o basolo babosolo, ba o bazala souci à Congo. C'est anormal. Nous voulons la paix. Bitumba la biso ezali ko dénoncer pointe bozo mayele bosala. Bien pour batu babi kamala. Mais moi je dis na mutu nyonso oya bandi ko ya ko kota ko salelo ko salaki, il vivra pas. Au moins que là ça l'a appelé à Nzambete. Au moins que Nzambete mutatinda kinga. Je vous l'ai dit, batu wala bako payer. Batu wala bako payer parce que Dieu existe et karma existe. Moi, si je vis aujourd'hui, c'est parce que Dieu est vivant. Si ça dépendait que des hommes, mais ngala ça la bonne moïté. Alors, le ko la bino, bozali batu oya ko sala ka biso mabe, biso to kozongi sabino ka kipa ya Nzambe. Oya tindanga pona ya kolobela Congo. Po Nzambe mona ki ete Congo a zéro problème. Molobeli azali te ya solo. Mutu oyo ya solo ko défendre patrimoine azate. Yango lobaki nango se ya zonga. Défendre patrie na yo. Ganga pour la patrie na yo. Loba pour la mboka na yo.
et Congo est cause à la libérer. Alors, on se manque pas de Dieu. On a besoin de s'aimer beaucoup. Torture besoin de sanga et cause de la bino na mabota la bino. Parce que vous serez punis jusqu'à la 4e génération. Na kolekate. Bato pe bandimelaka Congo ba kolekate. Bato pe basabonaka pe basutelaka biso ba kolekate ba ko vivre makambo oyo. Na awande na silisi. Bonne année na bino banso. Nzambe alekala ko batela bino a protéger azala nzambe ya mabota la bino année 2026 ezala année oyo tout le monde a croire na nzambe ezala année oyo tokobimisa Congo la biso na kati la boumbu tozwa mokonzi ya solo oyo akodiriger République démocratique du Congo. Merci na Joseph Kabulo na musala kitoko za ikosa la biso et merci na Pape J directeur recherche stratégique et personnel sango mokonzi pareil à biso ba biso ba mama ya moto moto bokozi mama kate assalamu alaikum na mama ja wapela ba misima na biso boina South Africa na mboka ya Guillaume Pinga. La patrouille, la mort nous vaincrons et la peur doit quitter nos esprits. Ingeta. De frapper encore la République. Regardez cette lettre. Je vais les lire. Excusez-moi. Voilà, je l'ai. C'est une lettre venue de la Direction générale du contrôle des marchés publics. Le directeur général. Objet, autorisation spéciale. Gré à gré, cartographie géographique, aéroportée et géopolitique. Géologique de la République démocratique du Congo. Je vous lis la lettre, vous allez vous rendre compte de la folie de ces hommes. Vraiment, à son Excellence, Monsieur le ministre des Mines, à Kinshasa, Gombe. Son Excellence, Monsieur le ministre, j'ai l'honneur d'accuser bonne réception de votre lettre numéro KAB du 14 novembre 2025, par laquelle vous sollicitez l'autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré pour le marché relatif à la cartographie géophysique, aéroportée et géologique de la République démocratique du Congo et vous en remercie. Après examen de votre requête et conformément aux dispositions de l'article 42.2 de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public, la Direction générale du contrôle des marchés publics accorde l'autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré avec la société Excalibur Multiphysique Group SL au coût de, écoutez-moi très bien, 179 461 041 $ répartis de la manière suivante. 76 724 107,62 $ sous projet Kasai, Congo central et Kouango. 102 738 933 sous projet Katanga. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'expression de ma haute considération. Frappe. Et qui est derrière cette histoire? Ils ont fait cette histoire avec le ministre des Mines et avec Mozito, les amis. Ils veulent sortir. Ils viennent d'avoir l'autorisation de sortir dans un moment de guerre. 179 millions de dollars. 179 millions de dollars. Pour faire une cartographie géologique, avons-nous besoin de ça? Mais non. L'ancienne cartographie géologique existe et elle est encore de stricte application. Non, Miyibi. Et vous voyez ici, il y a une société qui est citée, la société, je retrouve la société, Excalibur Multiphysique Group. Qui est derrière cette société? Tony Kankushiku, le cousin personnel de M. Félix Tshisekedi. Tony Kankushiku.